Gel, Sali, Nini. Avant tout banda masolo, betana no mwe loko moko bubaye bake. Na yambi la chanteuse Gel Show. Ningi Samuel. Foto yimba room matrape. Esa le logo te meka ngona. Kote mascotte. Bolinga mitikala lenga inaboya. Dum. Pesanga bolingo. Taram. Ezala lokola lumière éternelle. Oya mechanja kate kino liwa Ngamolonga nina yo na boy déception na vinanga. J'ai le chaud. Bolinga Gauthier pression collé cachite de Lukaya Sentiment pesa kanga ere kikutu motozana ba million. Sentiment pesa kanga ere qui a occupé oyo ezui coupe du monde. Lobo ke bala kalita ma esali divorce pona amour na yo. Kambo eliwa utana. Kambo eliwa longa utana kutana na maska. Katana bishigana. Njembo ya yo ubia ya meje 30. Bon, denye moka. Tu continues ma cambogas, Gel. D'aller à Ponayo. Est-ce que tu as parlé avec Gauthier pendant 2 heures du temps? Olobini? Est-ce que vous savez la Gauthier là? Est-ce que tu as parlé avec Gauthier pendant 2 heures du temps? Rien du tout, mais. Vous savez, boss, il y a tout bon. Il est doux. Il est calme. Nandimi. Non, boss, mais non, producteur, il se fâche rarement. Voilà. Il parle avec douceur. Oui, moi, na poto. Il est doux. Nini. Et puis ça, c'est la Sidiki avec cause. Ok. Et l'eau que je n'ai pas aimé. Il est franc. C'est-à-dire, la vérité, mon non. Quand il te parle de choses, il faut écouter. Si tu n'écoutes pas, je vais me fâcher. Ok. Soit pécho, il est comme 1-2 fois. Ça a la chance que tu as pécho en 2 fois. Pour ça, il est la 3e fois à Sidiki. On comprend. Il faut que baby, ce n'est pas Gauthier. Il faut que film. Il faut que zoom. C'est bon. Wana yagola. Il est doux, il est calme, il est tendre. Nayoki déjà. Akabasu makasi. Ozule Parking etonda. Wana yote. Sous ses fanda. Wana toyebi. Parce que banda ko boka va ko biso basolote. Atolo bite toyebi. On a vu chance wana. On te pense à producteur nan. Quand il me parle avec de précision. D'accord. Tu vois cet argent, tu fais ça. Et à mon coup, tu n'as yébite la ligne en pongi. Allô? Bon, on a bien fait qui pas corde. On va prendre le salaire. Ok. Dans mon épenzo, au lingue mingue, aux se perne mingue. Et bien, Gel, aux anabosa bon. Pour n'engiza boy, banyamulengi, galorolangi, arataki, alobakazu manager, producteur. Mendenga tanga sous combonete, en tout cas, chine banite. Bon, yoko woyeba. Aza cousine au par alliance. Maman lekia. Dengi moka. Nangai bata théâtre. Projet nanga ezaki mulai na sali boy Gauthier parce que ngala commence à makamba batu dina so la Gauthier affiche et ba fan ba oser l'affiche on fait comment film était batu ba oser la Netflix on film d'accord je m'en bimi ça film na ba camarade nanga ba ondima te kinga na sali makamba oza na ba camarade na ba camarade na bato to liaka na bango ti ba bangaka ba yebi ke Gauthier mascotte aza très fort oza ba camarade liaka bena ba parce que ndenga zufi yoyo akobimise na lata na ana mutu te nasenga ke lamba mutu te naza pe ne lamba mutu te naza na periki ya mutu te na mbongo na nga nayebi nde bakendaka zando sombi kabelo baseli o periki na mbongo na nga na mbongo ya mutu te ke na pesi yo mbongo baselo te na mbongo na nga so na tuli eloko na na posa eloko wana senge na na posa odefisanga te na posa nasomba ntango olingi osala mabe ça vite simultané qui était je m'appelle Nazalanzala mais zana Gel pourquoi lobeli ba perique ba kabelo wana lobeli fivet to lobeli yagola bon continue na waka lobana magamazoro nakutana na ya sombela nga lipa tango akina nzala okut maga ba bêtise na biso bato ba ka kokoma te pe ba bata butia ba puto je mo pe Nazala na ngo pe nzate
me fille a kota ata na boutique asombela angeloko na mbongo na ye wana cha eni liboso te na comprendre ngande ena mutu wana nani siko akota boutique asombela oza sœur nanga oza la camarade soko mo luka ngana kota mabele yo vivre carrément na comprendre que tu es parce que tango zo luko bebisela nga partout tango zo luka ofinga o changer histoire ya vie nanga o bana ba makambo ya lokuta ezo place ngam injure et soit kanga lisusu te nazo injure ya ba sorte au moins les insultes so daka pona les insultes mais na sala susu ba direct d'accord mais na bimisa musique te ba fan nanga ka ya mukie wana les vidéos de Joël Show na concentra bango na concentra bango baza ya ngamoko d'accord ngana page nanga okoya ofini au nom de mutu oyo lingaka oye pena ofini ngana komba mutu oyo lingaka oche 1000 commentaires ngana fana kingandi ngam na leke na kitoko alikingandi aleki na kitoko aleki oza zozo ozwaka te okona nga jamais naza commentaire wana na épinglé yango na sela yango émission nomona ngo trop buzoba trop bomwana etali ngai te eza fan na ye aye kofinga na page ya gel eza choix na ye d'accord stop bazozo moya fan na ye aleki na kitoko yo pe examo Pierre bato siko wana tokancheza nani je ngana okanchela moto te loba no atamaka muso sote wana ko moi za to sote wana ofani o retirer ata chaîne na hors caméra na moi nga créer polémique et créer ce problème au côté national ça c'est bien ba distraction donc yo zo kenanga nga na fani mutabata malekyo mayele au seko makasi tabata malekyo na mai OK donc fait mwana mwindo obima na ulela mwana mwindo otikalisu o banofinga ni mutu kane kutu mabe ba rajo le verre mabe mutu kane mabe e ko mama finga mo zanga mutu na makolo wana zo bana ya gola mutu pale kaliona e pas mami lela tu dois avoir l'argent pour ta papa pimboma tu dois avoir l'argent pour ta papa Joe Star tu dois avoir l'argent pour les capes Wutembe tu dois avoir l'argent pour ça promotion ya banzemu na ba chaîne Kinshasa tu dois avoir l'argent mais nganzo mangele kana RTG antenne RQ 24 sans qu'il na futa livre tout ça le Nox production oui na sauté wa na trace tout ça c'est Gauthier Mascotte OK okomati na trace Netflix okaya bato bondi mate Netflix c'est tonga na ondi mate Gauthier Mascotte so muto bongo so epexinga likambo fo yoka il faut na yoka ye pona yoka bino ya so fo yoka ye soka pexo kanga makolo te fungula gacha pardon Elise Ngatono oui bébé au monanga c'est que je vais faire le miracle on va se voir d'accord c'est bon Gel ndenge ni Fivette Mayamba ou bien Mayemba pour ya chanter ermo ekomi soko ozongisa na oto tiki soko ningo pia réponse au pire tu vis mobimba ya ye anginda akwe azaka na esprit au chat téléphone ko finga no ma finga ça me permet pas na ya ko sala ngo lisusu je déjà quitté ce monde là yo longwa na loba publicité ya mututé OK na bito sur les publicités rekabut ya YouTube eza ke na koma esclave ya mbongo na yebi bato ande ba vivaka mikolo lobaka na yebi ke mikolo no finga nani o répondre ngate nana makambo te mikolo asala bon YouTube na ngeko tsambongo ya na finga no kingande obi ke bana pina ndio finga azo répondre ngate na finga sous le comme ce soit répondre ngate na yebi bato na yebi ndenge YouTube fonctionnaka na fana sala bongo azo ko expliquer ke fona finga kingandi me na finga 3 émissions abetinga kara asala posa répondre nganga na posa YouTube na ngeko mikona na ngampiaka na donc tango Fivette ya kofinga la baron na olo bano na yoka yango so ndenge na yoka yango il faut na comprendre que ngapi bakobeta nga je wana eloko ezoleka je voulais juste parler à mes fans muto asali no foko palo bakombra gel eza na lokuta po ba fille de gel show nyoso na ndimite ke fidèle de gel show moko akosala faux compte afinga mutu na kombo na nga déjà ba fille de gel show bakano bato baza ba intellectuel baza quantité te baka qualité ya ba fan mama oyebi bango nyonso mutu te baye baka te bafinga ka batu te baye ka ko commenter juste
Ok, d'accord. Bah, kaka makambo ya gel show na bango na WhatsApp na biso tant to sola makambo na biso eza makambo ka gel pusana musique nanga ezo déranger batu. Pourquoi? Je ne suis pas une grande chanteuse, je suis la reine de la musique facile, mais il y a des gens en Afrique du Sud, il y a des gens présence nanga na Kinshasa et déranger wana ya gola na il y a pas na yote oli a pas na ngati mais asombelo biloko na Afrique du Sud présence nanga et déranger poani je suis la reine de la musique facile naza gel show na banda ozala gel show depuis nazala ti lelo na kwaya te na sila te na stopaki nazoki mwa tamotangu na botaki j'ai eu des difficultés comme toute personne dans la vie. Pas toute personne comme j'ai eu moins de difficultés tangu na boti j'ai eu de comme j'ai naza ba difficulté mais nzambe lokwa za nzamba mawa atelemisanga na telema lelo nazongi Kinshasa atindelanga producteur lokwa Gauthier Mascotte l'homme idéal le ingénieur de banque comme obi l'ingénieur de banque ba kositi l'ingénieur de banque cela veut dire que azana pour le satisfaire ba posa na onyoso je suis pas une grande chanteuse mais nazana ba norme ya ba chanteuse o ba yemba na ba orchestre mais o ba za ba miliabel ba tio pena que yo auditeur kingana même na ba garçon yebisanga garçon ni na producteur lokwa Gauthier Mascotte na brigade azana vie Gauthier Mascotte ça Marie no linga signé le Nox Production tozu ba chanteuse lokwa ba Niclette non pesa na ba fille guyo kota le Nox Production parce que na produit na salle lié publicité à le Nox Makasi tellement bon monde que le Nox le gel chose le bête sur le côté na page na gel a changé so y na TikTok na on comprend que gel a changé azaki a ko beba gel a changé azako émerger chaque jour azo poussana aujourd'hui j'envoie l'argent chez mes enfants chez mes parents parce que je travaille dans le Nox Production alors on a souci à classe ya bana alors on a souci à provision alors on a souci à maman na papa alors on a souci à ngai moko il faut na lia il faut na lata et loko ko le kangate il faut na somba soki na lingi yango. D'accord. Bravo. Quand je demande l'argent de perruque, mon boss a tout raté sorti na perruque lingo tcha. Et c'est combien? Bon l'équipe bobo. Il suffit la sagana tevo sa ki direct na perruque sika yetale suki. O somba synthétique, o somba kablo ya yebi na makamwate. Ya monika de bongo l'équipe déjà. Aibika obongi. Siko ba fi. Bongo l'équipe. OK. Bafite ya gola na Fifette Mayemba. Saye neni mikolokas bon internet ozolanda yeko sala base ou bien penzo zo ba mambo série mikolo ozolanda est-ce que mikolo base ezali internet pour landa no mama internet te mena tunika otalanga wana sala bien ngapi na talago alors ba base eza internet to ezate po yebo ba mingi ndengo na te obet maboko ani. Si ma conscience est tranquille. Na tuni beze te mikolo. Mais que loko eza na ngati. Conscience est tranquille. Naza na posa na baso ba beze eza. Si ma conscience est tranquille que loko bali ba créer lenga parce que nazo créer le rien na ba vu à bato ekiti, ba vu na YouTube ekiti, beze eza na ngoli soute à part makamuya Olga Kabelo makambo ba loko flex wa fukamaki omona ke ba beze ekita parce que comme ba beze comme okita omona ke ba ola musalika momo akala bali ba zongi songo na actualité pour beze zate banani ba ola musa c'est pas tout le monde qui laisse sur YouTube et là ba kombo musu parmi ba kombo o elesa kana YouTube yo pas parmi o wana raison pour na moni ya gola usala plein na kombo to ça parmi ngala boyite bato ba kombo elesa na YouTube parce que na bato fata ba che kombo na ba che vie privée na ye muto ko lela nengo azati wana Fifette Mayemba na ya gola yemo loba o vani nenda loba na place no loba muto ko les o mona ke kombo na opele va traiter mais mutale na wote ambo les to ça na ba internet to profiter na ba relation mais il y a d'autres personnes va profiter na ba relation ti ma ouais va profiter te au cause un succès mais audience là où tu parles avec qui tu parles avec qui question l'équipe la relation poto bazara lelo komeli gel lobe komela kingandi lobe kuna komeli kingandi bakala bon stabilité so monyo o finga mikolo na makasi akomi camarade no makasi kwa bike mission o finga etalama o boke dédicace so mikolo na monika ke yo mafinga dimne ake kote mafinga za so obando sale fort ozong saka mafinga po bato na bako kende te bongo Fifette o sa soni po bato na kabazala o comme esclave ya bato wana parce que na bima esclavagisme wana d'accord na bima ça va bien na bima
kala. Oh, ça l'a bien. Tu es avec moi, tu es avec moi. Tu n'es pas avec moi, tu n'es pas avec moi. D'accord. Mais Fivette m'a imba son ayote. Nayebi créativité wana nyonso. Muto ayebi nga trop bien. Ezanan. La baronne. Muto ayebi nga bien. Nazuka no batu no oto zo na bango no bisu nyonso wana ba wadol ba. La baronne mutali boso. Incapable de ça la ta faux compte. Na otuna. Mama yuto. Nayebi que j'ai la incapable. Ya ko sala faux compte. Ba makamwana kutu. Eyela jeliti. Elle va beta masura ba faux compte place na ka kozala interpeller que ndeni ya yebi ke ba faux compte ezala c'est que ya sala ngo yo kanjela baninga mabe yebi ba sala faux compte nzambe na ngali kula ke moi tambola na ba moto na ba car na ba avion andemel na ngayo yebi de ba sala la moto faux compte te yebi o sala guerre na moto à l'époque no tanga kombo na yo to silani obanzinga na ye na sala lo réponse d'accord to luka ba kombo fanda to ba kombo fanda lelo tanga za rasuti. Tant que banda kolona ba kombo za rapport le lot to liaka ba fruit to liende ti bo semaine passée j'étais chez Willy Moucheni au ben enveloppe nanga o sepelia ya couleur to banda ko finga batu à l'époque to sa kombo yo loba ya yo mo ko sa kombo faut profiter na ngo lobby d'accord na temps ya faux compte et puis comment est-ce que faux compte encore banda oza faux compte mais ezanga kingandi ngai mutu na sali boy comme ce qu'on habite réflexion ya bato internet bon c'est normal mingi bakenda poto musu sake poto par chance to bake atengi son ndunda na yeso makaya bu na yeso ka tambuse ba makene na ya tambusi ba makele na ye eza a chance katakata a comme na poto na kini a fréquenté même pas ville a fréquenté ba camarade bien te a wuta millier ya bien te a se retrouver la poto. Non, j'ai les stop. Moto ya teki ndunda na ye ozolo baki. Aksali malvi no. Yo vana na bato bateka ndunda te. Tuna ngai na mona ba mamo ba buka bandunda. Baki suka na maenjil na bakoti na bataxibis baki teka na wenze soki ya simba zigita. Nazo mona bato bakuna bandunda ndenge ba la gel. Koloba ba di n'importe quoi te gel. En plus, aujourd'hui, je fréquente la ville. Ville qu'on fréquente, égale combien? Nga na mwana muke. Naza kotambola ville nyonso. Na yebi yango très bien ndenge ezali. Eloko ebanda kosalanga kaka. Soki kaka na sombi se glace moko crème wana mbongo esili. Ba gâteau nazotalaka na vite. Nazotala kaka. Nazotala. Nazomela soyi. Bango basala bien batambola na ville te. Na koleka na pembeni ya maison ya Loïse. Webi Loïse non? Loi. Eza jean moko bakoma loi. Mais babenga yango Loïse. Siko publicité nango mo eleki na télévision. Loïse Ponta. Et Master. Et Loïse. Naila. Ka wana batterie pekei publicité sidi. Na lobi te. Naza na abonnement. Webi nga abonnement na obenga ngoni. Pi pumbwa pombala liboso nazo voler nazo tambola 24 zones pour abonnement ata dimanche na ko tambola baso tracer ebele vidi pe na vanda nga na kati na ville alors ba o bakenda te basala bien nga mwana moke kutina mela soyi bongo bango en plus bakoya kozwa maladie po niame bandela na ville loba na ogel limbisanga ndenge na jo malobe bele boy tanga komi na poto amoni mboka oyo ya ndima te ka ko fanda ala bandiki andimaki ya bangi na ya veni place wuta toka mai na libulu ache na mutu abandiki songi nene ayena maya mabulu epoque wana eleki maya pompa lelo alongo na niveau wana akomi na kisongi ya internet po kisongi ezo sko place na téléphone mundela développer kisongi place mundele tem da développer ache commentaire parce que souvent ba je wana ezo leka na yebi yango très bien po e posalango na yebi yango très bien lobana otala yebi yango te ezalaki yo osala faux compte okomala kombo ya Jaël molobi mamba faux compte te mais ndeni ozo expliquer na tano ko attaquer faux compte wana kombo ya Jaël yo mamba bele Jaël mabeke ye mutabandi na yebi makambo wana nyo ebi ba manigance wana nyonso
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.